Nangambo zalaka avuko mapa enseigneur depuis ya pas enseigner na komo monoka ngebu koseka seka eloni ya malonga vraiment trouver koto nzambe to wana bosata to wana nzambe poko na mokili on reconnaître rozana bosata mokili za sata pour na bima et représentant ni na vina bima no ya ngomo lobiko ngana benga ngo lobiko po yango pena mutesunga nga pona ko maboyo so sambi mambeli pela takana kuzoba ngana kota bima na 12 ans apo kima no subi mana yozo ngasuna ba 80 na ekima sikopa na songa elibela e mutazaki na azaki na mokili asaleli mokila seli mokila moni benege na yana ngana nzambe bokima nini bakisu za na ngo elingi liayo lembi apo bibo otoana nzamba boya kanete na ya to bazotala partout dans le monde era batumsuba ondima pena ki évangéliste na ondima upa mutayibinga za nzambe tozwa nini tozimba makambo bon tozali biso tozali ba 60 soko bana bato mettre ba 50 70 femmes ou 80 femmes ou 100 et puis ça nini mais tu vas faire ba sida bato ba rekena ba putain bazo lelati do bato ba yeba tebele bato bon o bato tikala ndi bato na retard bato regretter mais o dasi ba sosoli mingi lelo ambiance benda rasulte bato bele ba côté na bonzambe ndete bato ba suso mona ba fêter de la quoi ba quartier ba nini o mona ba noir rare ba koma mingi l'église pour passer na mokilo passer tout comme na tangasuka mabuti kolela bato komiso ba mino bato ko mona bakabebele mais obigo takanzela moko Yesu Masia ba famille bakota o bo ngene ba ujana soki ba ujana bakota na mabele na ba ya kwesa ba kambize ezese ngote to alakisi mama eve ba solution akokufa est-ce que est important pasteur wana aya na télévision aya koloba yango azu micro na télévision mama eve ba solution yo nongoza no kokufa onde kona biso Jeff Ifonge azo sala na ba émission etake mosala na nzambe okoyi koloba ni fo pasteur aza mosala nzambe na biso marque nini ezali oui nzamba lo bakana bato mais oya ko peta plutôt na wana yo la campagne po baye beke yata soki ye nga ko ta communauté ngana ko bikola ye nga na oto lingi na télévision do na ko bikola l'élection contrôle voilà pour la bakaye ou continue à l'église au la réception il y a bakaye oui c'est ça il faut pas comment yo pour la continuer ko pe ba ko mati bon mo ko yo ko fa le tableau ah mo ko vital oui c'est bon que c'est un diagnostic fait ça bon yo to mo to diagnostic te on to mo na bo to babula bata mabena kati be gita yebo diagnostic te bo te yete otika mutu ndenga utina salite na mbindo ko tika le lobi otika bata mabeba ya pana ngai mais il faut les diagnostic Elenga Congo, Glodidi Asika, la mignonne, la mignonne, Tresim Belenga Pro, Tresim Belenga Pro, Kata. Ndeko mama, tala lelo koma ba problème ebele, okokaka lisusu kosepelisa pe papa te. Koyoka soni te, belenga merveille ba solution, po azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merveille ba solution azali na Suisse, pona kopesa bino solution na ba problème nyonso. Yo totisa bino na ba problème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, merveille la solution. Mokonzi abanzete azawana na Suisse, ombenga ye na banimero eza affiché. Merveille la solution, batika yo. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur.
Merci, merci chers téléspectateurs, merci chers internautes, merci encore une fois. Nama internaute nyonso au batala rabiso na elenga Congo. Merci beaucoup na Tracy Mbelenga Pro, merci beaucoup na Glody Diansuka, merci na ba ndeko nyonso na bana na nzambe nyonso bazotala biso bo constater toza awa na kati ya bima place nini toyeko kutana mosala na nzambe oyo déjà akomi évangéliste apôtre na ebité na benga enani o lelo to sola na ye ndeko na biso apôtre papa na biso Emmanuel Matumona o lelo to sola na ye concernant ndenge ba consacraki ye et lelo to sola na ye to beta masolo ndenge nini makambo ngo lekaki. Bonjour apôtre. Bonjour journaliste. Boni santé. Ça va kimia na ngulu na Seigneur. Dans la église, na bima église nene o eza na kati ya République démocratique du Congo, lo ba consacra kiyo etake évangéliste et les gande. Oui, la kaki kitoko na mokana Seigneur lo bi ba consacra ki ngai ba reconnaître le ministère na ngai na évangélisation tant que mosako le prophète. Donc les kaki lobby malgré ba image peut-être so malgré ba photo ezali boromona ba relancer yango. Nyonso elekaki lobby po ba consacrer mutu na bima fu mutu wana za ndene fata mana na boyenge bene fewa musala aza na botosi pe molimo na nzambe ndima ye yango nde ezalaka afo to se kambeli donc sanctification faisala donc soko na sanctification te donc otambola kamala muti molimo na nzambe contrôler yo bien moniki ninte olekate donc pour oleka en tout cas il faut kokisa ba devoir notre respect à Seigneur donc c'est ça. Donc l'apôtre Boli azali sauté apôtre Boli a paix à son âme place à Kenda nani asimbaki yo vraiment oya tchaki yo loboko pour que comme évangéliste. Ouais, c'est apôtre Boli Inzola Emmanuel chef spirituel. Donc yende mutu asimbaki ngai lobi ye mutu asinyaki mikana surtout pour être ngana koma évangéliste mosakoli. Nous avons na droit ya sala déjà église na yo oza déjà na droit ya ko sala pe tonga place oyo zalaka et tonge vandi vraiment. Bon ko sala c'est dire pas tout ça dépend de toujours na bima mais na ko to selile na ko na selile na zo sala mais le ko na Suisse toujours na selile to salaka na Neuchâtel la gare Neuchâtel na tara déjà wana. Donc on a déjà la misala déjà wana. Na ki disciple ce qu'on a tombé ami, na comme évangéliste de tête ce qu'on pas pakola peut-être comme mafuta. Mafuta nini wana parce que lelo malika mafuta ngope bat bazolo lobela trop mafuta ezana mafuta msuba pakola ba chemu tubotutu wa. Mafuta pena Aaron penda ba pena mafuta kitina mtu ya Aaron kitina makolo. Yango wana indépendance na Psalm 133. De mafuta wana pena yango. Na ngambo zalaka avuko mapa Seigneur depuis ya pas Seigneur na komo monoka ngebungebu koseka seka ilo ni ya malonga vraiment trouver koto nzambe. Tu demande pour Satan, tu es bon nzambe. Poko na mokili. Donc on reconnaître que vous pour Satan. Mokili za Satan. Ata ujo simba kiti mokili za Satan kuna kosala ikobo kobunda na yo komela matanga kolangwa mais a to pena kimia na nzambe zu. Donc kimia penda na bokonje za katana biso siko. Ya omente sengo. Pour bima et représentant ni na vina bima no yango moko lobiko ngana benga ngo lobiko po yango pena mutesunganga pona koma boy so sambi mambeli pena takana buzoba mais bima pena mona lobiko yango te big sanga na kombo na Yesu to so na mo muke to zonga mwasima muke apôtre Emmanuel nana pesa ka gu ya opusa na bima ozala mwana bima kala to ele ka ndenge nini na mwana bima kana 73 ngana sala le papa Boli aza prophète. Le rabbi mouchoir ngana kota bien mouchoir le to samela timbe na timbe sika o to vandi aw mais na kota SG na 73 grand frère nanga kufa mtemanga vipe marza no lokolomo libanda lokolomo na kati na mwana muke na tana ba 12 ans ngana kota bima na 12 ans apo kima no subima kima na yezo ngasuna ba 80 na ekima siko pa na zonga elibela kima lisute non mais siko ti liwate tuzana kata sionati na mabele masantu tuzana mabele masantu na Jerusalem. Ilo ni sala ke mutu azaki na mokili asaleli mokila seli mokila moni benege na na ngana nzambe bokima nini bakisu za na ngo elingi liayo lembi apo bibo kotoana nzamba boya kanete na ya il faut mon ponami et ponami na mutu nzote po bana satra bazena bana nzambe bazali faut na mon ponami quand tu ba kufi ba bongwani te bo papa ba kufi bongwani
na otengo batebele bakufi babongwani te bon batebe neti ngana ebi neti vie beaucoup la kufika na musique hein abongwani te hein vous comprenez mais ta ko bakali to babongwana bantu babongwana ekasi yana ka ki faut la moto ponama otanga maki oza mobiangame et peut amener la moto soute de faut dans les cabona so za ngo peut-être pour bana sata na bazali bana nzambe bazali donc c'est ça le kana ko ibisa ngwana lelo place yo uti na Suisse na mikila poto lelo bolata trop ki bondele bolata trop makambo belé mabe mindele est-ce que nengoza wana soki ozana selili ozalaka wana ozo batu bazako ndimela nzambe normalement to ezaka na babiloko na bino bwana ba mindele te biso fanda na poto hein non mambo kuta poto te bonzambe poto awa nzambe mutakeli yango nyonso différence na bonzambe to zandenge moko donc elo ko tanga influence a poto to awa no to zandenge moko biso na bonzambe zaka Yesu Masia yende moko nja mundele moto munde mutakela nyonso donc il faut que bota no poto oboye no wana za bongoti so bazo batisa mutu bazo kotisa mutu na mai nde bapesaka baptême ezaka na mo loko mo mutu azwaka wana tango yo ba consacrer yo tango ba tie yo ba simbi yo maboko santaki nene mais consacration ça dit pas baptême consacration ça mususu baptême za mususu mais nalobi par rapport parce que tango bazo batisa ye azozwa baptême mo na le musu muta papuki akwe isko na bazo consacrer yo o santaki ndenge ni molimo na nzambe ko sentir pena que cher de pour molimo na nzambe ko tikatena yo o ko ke loko mususu o changer film mususu itaka tamba peso kombo dena kombo acha pesi Manuel ko sentir ko Manuel ndeza nga tanga basi wana na sentir pona zolongo na poto mususu na poto mususu ko comme evangeliste zali panango bate pe ya molimo na nzambe ya babalabala te o molimo na nzambe confirmé donc il a sentaki yango na kati na ndoto na ngai ezaki pesengo ezaki kati na bomoyi na ngapela libota na ngai so ba ndbe triba mona grande sœur nga lobi ba koko na nga mo bato lobi ba défendre quoi ponga na na kati ya mo le na sali pour que ba compléter le solo est-ce que ton bazo tala partout dans le monde era bat musuba ondi mapena ki évangéliste non bon ondi ma upa mutaibinga za nzambe esengo na nga kolwa yebinga yo mokilo kolba melokola nzamba yebinga nana bobangite so tala bia tala o kumwa papa mutu na ngati o mutu na biso do sani ba jebelo mutu na nga kumwa papa akomisuma mwanza menengeni kumwa papa po ya zana na kanwa na zana basinga bakangie na katani te mais mutu akatani akomisa seigneur po soki mutu moko abongwani na kati ya bokonza likolo esengo fete moneza na kuna fanfare ko beta musique ko beta po moto wana tani abongwani ozoka lolake olela kuna te ba ko bela mulimo donc esengo ya nzambe ndekiti yo mono bite changement taka changement de kota po na kesi kama ko miliki ezali ya propre et pas Yesu Masia ye mo konzira nyonso mo pesi na nyonso mo kabina nyonso mo lendi si mo siko li mo kangoli ye wana olio na babio mobali aza na likangu te aza gaillard zéro buzo ba sengeli mwati moko mbali moko likango biso sali ba makango boni zozui tozwa nini toziba makango boni tozali biso sali ba 60 soko bana bato mettre ba 50 70 femmes ou 80 femmes ou 100 et puis ça nini mais tu vas kufina ba sida bato ba rekena ba pitani bazolela ti nzambe nanga politique nga retard ye banzambe tango na kolongono e wana za bisengo mokili ekotikala bisengo ya mokili ezana tinate ekosila wana te ekosila bisengo ya mokili ezana tinate ekosila wana te bisengo osila nango mais ekotela ka yemo Yesu Masi bokonza likolo sila kate esengo na nzambe sila kate éternel chokufuzo ne kana esengo na ema wana kolo Yesu njireza imbalete tangu to yaka yoto kende lingo kende babite yo nzena ngote kende kuna batu bazoganga ngana kufie ngana kunzo nzambe nangu ya udali monene kuna pa bisengo pa biso zulu katokende yango wana. Merci beaucoup, tozo continuer parce que monsieur ezo kende mena gitoko na elengi omoni biso sala musala to ya mbabasal na nzambe tozo ya mbabatu nyonso pona opanzaka sango nzambe papa mbula apôtre nalingi oloba na téléspectateur moko internaute moko azotala biso azana difficulté oya place yo zali azana difficulté opusana na mopanzi oyo zali okopi stratégie ni non ezaka makati kondima omodi kambo volonté ya mutu
soko linga tant to zaka botora na dem molimo moko to batika moko sala nzambe ba sala aya côté ya nzambe donc atele mande to tele bito to longo za bakati tele lo bitumbe zaka lingo ba tsoko bongwa ne bitumbe sile bitumbe zaka tele be flex ba sema to zana ngosiko yo to bato na biso te ba chéri bato biso te na bato mokile to na biso te mais il faut longo il faut bongo na bosolo esengo ke ngana ba kanzamba ko limbisa ngana lelo lobi na kotsonga mais abongo langa do il faut moto na bongo la motema asala makati pena ayana ka ona ndenge zali yozala malamu na pena esengo mingi. Est-ce que en Suisse surtout plutôt ça l'analyse ya Suisse est-ce que ba chrétien ba ça vraiment na Suisse ba chrétien ba chrétien ba tena mndire ba tsambela ka mndire ba tsambela ba zali pena 7h45 azana kati 6h05 mindele ba zala mindele na ba tsara ba chrétien pena ba la tsape pe liloba o panta bible mindele ba yali pe biso pe batumu du toze belé auto bongwani to sala misala seigneur muso alingine te mo afandi fufuna se mulitoni hein mais des notes bonnes zambé ça partout hein c'est ça so la communauté congolaise na niveau ya libanda selon ba comportement na bangonde bazo vivre ozomona onene take mosal na nzambe opposant ne pas kolami ozomona pe musika bon communauté congolaise tokolo baza départ dans ba o bazo vivre na mokili na ba vivre na bonzambe pour le ba tu va comprendre ça so pour na potote pour mokili so comme na tanga suka on est dans le temps de grâce na tango na suko do batu ba yeba te bele bato bon o bato tika na de bato na retard bato regretter mais o dasi ba sosoli mingi lelo ambiance menda souter bato bele ba côté na bonzambe ne des ba suso mona ba fêter de la ko ba quartier ba nini o mona ba noir rare ba ko mingi l'église pour passer na mokili mokilo passer c'est tout na tanga suka mabuti ko lela bato ko miso ba mini bato ko mona ba bebele mais robi ko taka na mo Yesu Masia. Zambe Tolobate Filokobo Tolobate Zambe yo Otani Ozolule yaman ya yupa koki kokoma bongo na pomade awatoza Ngai mwese na radio kuma olingi osoma pomade naturelle awatoza en ligne www.awatozaacrème.com www.awatozaboutique.com Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza et Salamina Banamboka ba Congolais na banzete ya mboka Congo bokeba na pirate Pona kovini sabamole Mpende na petolo somba gamme ya pomade Awatoza mase yango na ba parti oyo lingi evimba sima ya 3 mois on fait résultat. Salut la pomade Awatoza moi c'est un pas connu qui bokon na pomade Awatoza Etsene batu ba na Yesu Masia tena poto bate belé leo na poto batu basamba na batu basamba baze belé. Ah bon? Ah oui, batu basamba baze belé koleka bata mokili ba conseil ko to Pierre et comment des côtés comment ba voyou ba délicat mais ba homme prenons ba responsable tout presque ba comme en église responsable de toute église so moni batu wana ba délicat ba comprendre force église. Oui, bah comprendre que Dieu est là, Nzamba, lobby côté na Nzambe. Ça traduit le côté au nom de Jésus de lobby côté ali. Bo konta li kono ndi mtepete pour na moto surtout. Na linga ki le faire. Ya ngwana zo mona. Ba tu comprendre que Dieu est là. À l'époque on ne savait pas tout que to kufaka. Que to kende ke ba cinéma. Le ba to te ya biso to ka ba témoignage. Ko linga to ko no mona. Po ya mona kuda ba zonga raté. Donc il faut préparer tant à une démoda. Tout préparer tant à biso. Pour que tu connais mon compte de colo, tout en a kimia. Tout tu rappelles qu'on a biso kuna, faut te vendre. Landi. Donc c'est ça. Merci beaucoup, merci toujours continuer. Tika topé ça. Merci beaucoup Nabana Nzambe nyonso. Ya bima o bazota la biso partout dans le monde pour na bino to mbela bino prophète Emmanuel Matumona. Oh les lois commis évangéliste prophète tozo comme na biso na suka ya émission na moni que vous en séminaire kuna bozo le benani na séminaire na bino
Ouais, séminaire d'habitude, c'est-à-dire toujours préparer cinquantenaire d'habitude, il y a église quoi pour na février tout ça la 44e anniversaire. D'autres préparer d'abord Miloulou d'habitude, il y a cinquantenaire na Mokambe d'habitude, il y a on a toujours préparé un séminaire. Vous avez le deuxième séminaire d'habitude bima. Il y a toujours préparé. Vous avez quatre au monde à c'est ça. Na kati bolo belanini. Mais na kati to bolo ba organisation ma d'habitude kana comme na Nzambeti. Organisation subima ndenge tokotambola ndenge tokosala bakolakisa misala tokosala makambo to expliquer tout na kati tout est là na kati lelo ni esala bima na l'église de réveil boza différent na kosambela na bino bimo oka santu bim mais l'église de réveil au monde appena ndenge na bango différence wana yaka pourquoi bima vani pena bonganga ya Nzambe bongango ya Yesu Masia au réveil. Bon, réveil, bon, on a kolobaya bangote, pour biso de gita molimo, pour awasi molimo. Do alikambutu molimo, fo molimo eloba, molimo esakola, molimo ebikola. Et tel est spirituel, donc biso te dépend de la Saint-Esprit. Donc on va voir trop na bakaye. Ou continue dans cette église, on a réception, yo ka bakaye. Oui, c'est ça, il faut pas comment. Yo pour la compter le colo peut pas comment. Bon, mon colo yo kufa retirer le tableau. Ah, mon colo l'hôpital. Oui, c'est bon que c'est un diagnostic fait là. Bon, yo to moto diagnostiquer, on to mona bo to babula, bata mabena kati begita yebo diagnostiquer te bote yete. Otika mutu nenga utina salite na mbindo côté kati. Le lobi botika bata mabeba ya pana ngai. Mais il faut les diagnostic. Pour ba monique yo talaki boye nzamba boyi boya lingi boye tali bo donc bobi ko lina moto yi penaka ba boni bolumbu na ngai fona tika pona ke dekuna. Mais yo tiki moto na bolumbu pa ye, otiki moto jipe funga makarizo mona na na zote. Omoni mo wananga mo tsegena libandati. Na yebito aye na mabele libanda jipe mukuse sengena bise awo ko mate. Fotsuka kuna. Holandi Loi bande kono bazo ki difficulté pour bakotati. Pour balati ba pantalon nini bani bakotiti batala motema mutu batala habillement ta pa Nzambe. Na bon Nzambe pe faut ya malamu yetu pe ataki propre. Jésus n'était pas sale. Faut ya pe malamu te mo yaka na marika ba deleka ba voyou na marika ma pe ya ko zimbi église, ko zimbi église. Et c'est sengote. D'autres tika bata metaka ba na bango lokola batala mitema. Ba famille bakota. O bo ba ujana. Ce qui va ujana bakota na mabele na baya kwesa bakambise ese songote. Merci beaucoup toko malasuka Nicolas prophète Azawa bana poto botala biso prophète est-ce que prophétiser pour la caméraman na biso na kangisu ya bogara na sima caméra les caméraman kaka a changé etambolene kambolena kambela ko tapena kambela masia kwa akota bontsame pour ringa Kongo za lesengo na tia ki mingi lobby yango ndo tresimbelenga urida suka mbote ya trokwa bana nazana bango nazote ya bango nazolendisa bango liloba bayebeti bakoti na kata Jerusalem oza mabele masantu ba niati mabele masantu ko ba niati awa ibe pesa meli bango ko da kosala bakofanda na ba. Amen, amen, amen. Nicolas loba amen kuna. Amen. Tokomi na biso na suka ya 30 na biso to émission na biso na bato batalio. Nini okoyiko loba o biso to lobite yo loba pona bango. Bon, ben baka yesu lokola mokonzi mobikisi. Balongwa na mokili bana bon Nzambe. Esengeleti bana nzambe babongwa na ka poete lokumu ya Nzambe sa nini e mata. Toboiti na mokili tokosa na biso to sepeli mais ngonga moko peto peta yango na Yesu. Oyeba ke Yesu atiko na 3e jour ezaki dimanche za mokolo ya délivrance etanga mingi koza kosambela dimanche mokolo Yesu Masia asekwa ki pesa sabati tele mokolo Nzambe asalaki moto mokolo ya miteno tele mokolo Yesu asopaki makila ba mikolo wana bongi tozalaka nango contact po ete bana nzambe bazaka mala mingi baza komelela bako mitsoba ba minu bako meboma bayebi teka kofuka makolele pa Nzambe yango nde kokangolama. Suluka yeke pa yoto okangolama okoma lokola papier donc comme sembe kata jeune garçon o tata mobimba tala kaka. Merci beaucoup. Toujours ce qui n'a tuni question au thé c'est que bato belé ba osepelate. Est-ce que pasteur to apôtre a eu prophétie pour na mutu songolo que Nicolas Nzamba lakisi pasteur mon songolo que Nicolas akokufa to alakisi mama eve ba solution akokufa. Est-ce que c'est important pasteur wana aya na télévision aya koloba yango azu micro na télévision mama eve ba solution yo nonza no kokufa onde kona biso Jeff Ifonge azo sala na be émission etake mosala na Nzambe okoyi koloba nini kona fo pasteur aza mosala na Nzambe na yebiso marke nini mabomba même mutu wala bango te
Olandi atayo za so abiki moto abiki ezali pona yo kende bomba yango pona yo Yesu Masia moto yebaka nkolo moto akufa zate ube azana ba science ube azana loko mobo azana monde wana ba ténèbres oba mona ndeba de akufa après ya commencer à la publicité balobi biso to ganga Yesu même tu bazana nzambe tena mokola suka eti ya ta nzambe po ya tanga kabaliwa ya batu ya pesa na date liwa na imoko. Jeff ifongi maman ça na télévision biso moyen to le bezate to tigel basel na nzambe ya mo lokwa na zio na plateau eza nango sujet na yete to sujet te eza tozo sola eteke mosel na nzambe o batutu ba moni bi mes églises amukiete ba consacrer eteke évangéliste mosel na nzambe ayi na télévision koyoba ke mutu ki nganda ko kufa jour boye Nicolas ko kufa jour boye ndeko na biso Jeff ifongi faut passer za mosel na nzambe a lukuta. Donc, ce qui répond à premiers problèmes, pour 4 ans, c'est Canada. Dans les temples, deuxième église qui m'a bima banane église à mon nez consacré. On consacré catholique, kimbangiste et puis bima. 3 églises. Ouais, dans Nzambe confirmé. Les balabala tu vends des sigonga ba pambolingai. Alors les locaux on est faux. Pour moto oya ko tengela moninga liwaza te to moto nzamba ko la to moto ko kufa boy tete okomu na kende ko wana oloti to monika ko benga ye pemero ande ko ngana moni we bondela ya posene la kisinga ke yo ozongisi molimo ezali oui nzamba lo bakana batu mais oya ko peta pitona wana yo la campagne po baye beki ya ta soki ye na ngako ta communauté po ngata ko ba Yesu donc moni ka monika baye ki ya za nani po ngana ko bikola ye nga na autre ligne na télévision de na bikola l'élection contrôle pour na molimo na nzambe na bikola ye ba bikola moto ndengwana te moto fuma bomba yo mo ba biso so ko di bakayeti bakomio oleki na ko bombama bomba tu ya tangele ba kufa bo so ba kufite eta ko loke mutazo bela ba bia mutako bika tu te yo na télévision tangi yango donc ça ko muto ndaka ba diagnostic abatu non na andi d'accord te atika azonga lisusi mapena ke pote abongwana on comprend. Merci beaucoup ndeko Jeff ifongi na banzoki conseil ya mosal na nzambe ya solo parce que ngana zo confirmer yango to comme na biso na suka ba retenir ni na passage non émission. Bon ke boboto bondeko tala katela bango ba umela na ko bondela kolo azana bango kaka mbote na mwasi na ngai ya bolingo na ngai mama Eveline bino bobenge ba solution en tout cas ndenge a umeli na disponibilité na temps oyo azopesa kena sala musala na nzambe azondi motika la yemo ko ngana ya apo na sala musala. C'est la peu combien de temps na Kinshasa déjà au deuxième tour na jina salaki siko pe na yena sa 3 semaines donc ndenge na ye mbotera bande ko ngani so tezo sabla ba ne chatel banini na otanga kombote po etela kolo akamba bino bozana kimia. Merci beaucoup biso beto tanga kombote kande Mosakola lobby to pesa kaka merci na muto azaki derrière la caméra Nicolas Osombia. Quant à moi je vous dis bye, merci beaucoup.
Tozoloko ta papier, elenge ya Congo, Glodidi Asika, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata.